Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Baby la donja yaba baby. Mwasi moko nzambe, mutetela moko ya tongo makasi, mukuse ya tolo. Mwasi moko kitoko wapi. Mwasi moko asololaka kitoko pas possible. Baby la donja azalaka mwasi moko azalaka kitoko. Aza mwasi moko na bengaka ye chaque jour mwasi moko social makasi. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino ye moko baby la donja. La maman surtout de tous les lovachou. Donc ye penza maman na bango, ye penza mokonzi ya ba lovachou, donc ezalaka moi bongo. De l'autre côté bomoni pe photo ya ye na Grâce Luzolo. Ebele ya batu bakoya kutu kotu na nini ezoleka entre Grâce Luzolo et baby la donja. Makambo eza awa bandeko, makambo eza awa yango tolobaka na biso ka chaque jour mokili mawate. Congo na biso, communauté na biso, eza communauté oyo makambo ezanga nangote. Donc ezanga kapenza te. Tolali tolamuki makambo eza. Wana penza eza ande communauté na biso. Communauté na biso en tout cas makambo ezanga kanangote. Donc pour la communauté na biso il faut kaka makambo ezala. Soki ezate c'est comme si batu mosusu ba okokana bango kolala te. C'est comme si batu mosusu bakoko kana bango vite. Faut kaka mwa makambo ezala yango ezala kapinza communauté na biso. Bande konanga avant tokota nini e komeli baby la donja. En tout cas na olinga nanu na sensibiliser batu onyo sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko ya makasi, chaîne moko ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba toli et pourquoi pas ya ba information oyo ezala kanango exact na ndenge moko ya bien makasi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ekosala biso o penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga makambo yango yo makambo ya baby la donja. Wana na sengi nanu na balova nyonso, place nyonso bolandaka biso, place nyonso botalaka biso. En tout cas bande konanga ekozala bien soki bolandaka biso bozwa bakiti bovanda. Bavanda kaka nde tobeta masolo. Botia mwa eloko ya komela, soki mai, soki jus, soki sucré, soki ti, soki café, yo moko kaka. De l'autre côté pe botie moi eloko ya komela. Ekozala bien de l'autre côté oliaka côté mosusu ozomelaka. Côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour Étoiline Inès TV. Na système kaka ya o tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga avant na kota na mwa makambo ya lelo ya baby la donja. Na kolinga nanu na pesa mwa bambote nanga na bango moko balova shu ya tongo. Balova shu pezo balobaka balova shu moko ya tongo makasi. Na pese bambote nanga na ye moko Madame Kiyong. Yeso ki amoni kaka balobeli baby la donja, il faut kaka ya kokota. Dans na émission elelo penza to mona kaka commentaire na ye ekokota. Wana na pese bambote nanga na ye moko Linda Bukulu. Leki na biso kitoko mwasi nzambe, mwasi moko ya
taille pas possible. Topesi bambote na biso na ye moko pasi kalonge depuis Lubumbashi na système kaka ya tokos makasi. La famille bandeko makambo eza ya somo awa. Makambo ezo sala mwa pasi. Je suis sûr que ebele ya batu to utaki kolanda live moko Baby la Donja asala qui c'était le samedi samedi nde asala qui na ye live na ye azaki invité na fête moko. Sikoyo esala ki ke asali live na ye zaki kutota ya mulaiti zaki mo mukuse zaki soki 13 minutes si je ne me trompe pas 13 ou 12 minutes. Alataki robe na ye ya liputa ya jaune. Allez, atiena ma perruque na ye ya jaune. Donc abimaki na ye kitoko asali na ye kandinga salaka. Sikoyo ko sala na ye wana sala ki live abando tuna na ye moko bando tuna balova chou na ye soki alata ki bien parce que azaki invité na fête moko il fallait akende. Nde alobi na sala live comme ça balova chou bakotenga kandenge zalaka soki bandimi alata bongo akende na ye sorti na ye soki pe baboy akotikala na ye bandeko nanga. Et pourtant nini live wana ezaki nango kitoko ezaki peza kitoko en tout cas na sepelaki de mon côté na lobi wow wana vraiment eza initiative moko kitoko tala kaka star alingi abima asengi ba fan na ye ba kocheye ba pesa ba nini na bango ba point de vue na bango sur son habillement en tout cas et au sala bien wana vraiment eza kotika ba fan à l'aise. Ceux qui va mon attendre à erreur et pas na yo bakoya koyebisa yo pour que o s'améliorer. Donc ezaki idée moko kitoko en tout cas na landaki nanga pe live wana. Na komona Baby la Donja alataki na kitoko. Ponanga de mon côté bandeko Baby la Donja alataki na bien. Wana na lobi selon moi alataki na kitoko. Mais yakoka moi eza komona na communauté na biso. Après live wana batu bakomi kofinga Baby la Donja wana nini ye comédienne munene aye ko comprendre lelo ke ba obenga kaye na ba film te moyen akotisa mbongo ezate yango akomi ba live kilikili wana seke libomba eza kaka batu bakomi koloba bongo batu mosusu balobi kutuna bilamba alata ki ezalaki ata ya malonga te bilamba wana jamais mutu akoki kokendela nango na fête te. La famille communauté na biso pourquoi tozalaka bongo à ma connaissance je sais que il y a de ce jour où oyo babengaka mosusu Baby la Donja pour aller jouer quelque part à boya kanaye surtout que après ba makambo o nyonso eleka surtout après ba makambo na ye ko kende kamba ko zonga aye donc na ba principe moi ebele talaka mutu amikotisaki penza na ba prière c'est tout à fait normal soki mutu penza akomi na onction wana eza place nyonso surtout akotia makolo na ye. Et puis une chose aussi à savoir avec Baby la Donja la famille. C'est vrai tolobaka keno azanaye star aza comédienne aza kamtoma boke mais cela n'empêche pas que non un jour Baby la Donja pe aya abando sala ba émission. Cela n'empêche pas, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle se disait aujourd'hui que non namoni nanga ba makambo ya théâtre na kata comme déjà je suis une star lebele ya batu ba yebinga na ki star nanga comme ça na banda sala nanga kaka ba émission ba analyse ko pesa ba information mais ekozala ka idée ya bien ekozala nango ka idée ya bien. Et puis pour d'autres personnes ona ba oyo ba yeba kate na live ya Baby la Donja kutu ye moko alobaki c'est vrai azo jouer na ba film ebele te a jouer ka asali soki ane mobimba sans jouer mais afutaka ndako na ye aliaka lataka. Il y a de ces fans au bazwaka soin na ye. Ezana batu o penza bazwaka soin ya Baby la Donja. Elle ne manque de rien. Elle vit très bien. Wana eza iloko déjà liboso na ye koyebisa bino pona bino boya pona ofinga Baby la Donja. Botika kofinga ye. Azo vivre a vie na ye.
Et puis Baby Ladonja wana aza pe na ba capacité ko komaka ba film chaîne na ye déjà eza chaîne oyo eza pe na bato ebele ya bato pe balandaka ba émission pa na ye balandaka pe ba film soki alobi lelo que non na koma film na tia yango na chaîne anga a koma penza film kitoko et il y aura des gens là o ba okota penza ba komi kotala film wana na système moko ya bien. Alors no senga na bino bandiko tozala batu oyo surtout ya ko encourager ka ba comédien na biso soki omoni comédien akomi ko sala mwa eloko en tout cas to kende to encourager ka ye to kende penza to encourager ka ye et sala ka bien ba réseaux sociaux oyo mingi neti ba YouTube ba TikTok ba Facebook eza ba plateforme oyo ezo ko sala ka que non ebele ya ba star na biso ba komi ko solo na biso facilement. Tokoki kolobango bongo parce que na kala wana tango ezaki ba makambo ya ba CD bandeko ezaki mwa pasi po omona ba comédien na biso ezaki ka mingi na ba film de to bando mona bango siko maintenant là ekomi ata omona ka ndenge jour wana Baby Ladonja atiaki live na ye. C'était vraiment bien, c'était beau. Facilement tu peux communiquer avec elle même si tu n'as pas son numéro de téléphone. Facilement, elle est live. Tu es là en train de commenter, elle va te commenter. Oza, je m'excuse, Oza n'a remarque à couper sa baby. Facilement, tu peux la donner. Dans les réseaux sociaux, les lots, ils ont facilité tant de choses. Alors, ceux qui ont moni mutu, les lots, à sali live naye, azoye pisabino kebo tala nenge na lati boye. Toke totali, mais ceux qui ont moni peut-être qui a concordance soit ne simbate. Quand nenge azana live, voilà lobby, eh ma chère, ma star, concordance soit na moni selon moi. Et aussi mbate tant au komawana il y aura aussi d'autres personnes ceux qui ba monique oyo lobi eza na sens bako loba bako appuyer mais ceux qui ba tout mosusu ba monique non c'est qu'elle a porté là eza nango kitoko ba loba te que non oyo lati déjà eza bien. Alors bandeko na biso to tika ba biloko ya bongo Baby Ladonja est libre ya koya pe ko sala ba analyse elle est libre eza te que ye akangami kaka na ba makambo ya théâtre makambo mabokete elle est libre. Azana est libre. Yango na ko encourager ta ba comédien na biso mosusu. Soki o monike na osalanga ba film mais naza pe na posa ya ko bando kotaka na sala ka pe ba analyse. Kota na yo sala ba analyse. Tu es libre. Mokili ya lelo ekomika bongo. Makam nyonso tu oyo mutu penza kolinga asala, il y aura toujours des critiques. Critiques ezalaka ebele que les encouragements. C'est comme ça avec notre communauté. Communauté na biso elingi kaka critique. Pour encourager mutu, ezalaka mwa pasi, ezalaka un peu difficile, mais pour na ko décourager, tozalaka batu penza ya liboso pour décourager. Alors ezo sungate, botika Baby Ladonja kimia. Et puis une chose aussi, na ya ko éclaircir bandeko nanga. Baby Ladonja abela ki liboma te. Abela ki liboma te. Après ko kende ya Baby Ladonja na kamba. Sikoyo aza mutu oyo azaki na ba vision na ye depuis bo mwana. Aza mutu a milimo. Pona ba oyo ba yebaka te. Aza mutu a milimo donc ba comme ba chrétien to koki ko benga ngoneti Saint-Esprit et se manifestaka kati na ye. Alors, yango bando s'est manifesté. Vu qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas cette situation, raison pour laquelle Babaya qui a interprété que non, Baby Ladonja est devenue folle de ceci, de cela. Non, ce n'était pas comme ça la famille. Baby Ladonja a bela liboma te. Elle n'a jamais été folle. Et ça va makambo milimo kandenge zalaka. Yango esala kike azo sambela kokinde na porte boye akomi kopesa ba prophétie ke na porte boye siko bato ebele bakomi kokanisa ke non eza nini eza liboma yango ebele bato ti lelo ba okanisa ka bongo. Baby Ladonja azana e bien makambo na ye nyonso ezokende nango kitoko la famille makambo tout eza nango normal. Et puis Baby Ladonja elle est libre de faire ce qu'elle veut, c'est sa vie. Aza star oui, mais aza na ba limite te. Aza na libre au sala nyonso ya lingi. Nyonso penza ya lingi. Oyo amoni ke ono koki ko sala, aza libre au salango. Amoi ke soki ye moko kandenge biso nso tozaka na ba principe à vie, oyebi ke non elamba oyo na koki ko lata ngote. Ya, mais soki amoni ke elamba oyo selon ye na koki ko lata, elle est libre.
alors bandeko nanga botika mwana batu kimia, botika ye kimia. Wana na ye ko encourager lisusu na tous les lovashu. Batu nyonso o penza ba sepelaka na Baby Ladonja. Batu o nyonso basalaka keno soki Baby Ladonja a koti sur scène. En tout cas, motema na bango ebetaka. Je viens vous demander surtout d'aller vous abonner sur la chaîne de Baby Ladonja. Autaki kotia vidéo na emoko o ya tiaki akendaki ko sala soki badon ya ba rentrée scolaire pour na ba orphelin. Vidéo wana ça fait déjà 7 jours. Aujourd'hui 8e jour. Oui, 8e jour aujourd'hui. Alors visibilité eza nango ebelete. Visibilité eza ya malunga te. Imaginez 8e jour aujourd'hui, eza kaka na 2000 soki 2200 views. Et ce qui n'est pas bien. La famille chère Lovashu, en tout cas, bokende na chaîne à Baby Ladonja, bokende ko s'abonner. Ceux qui n'ont pas s'abonner, kende au s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Wana eko sunga mingi makasi. Tango nyonso Baby Ladonja robando tia ba vidéo na ye na chaîne na ye. En tout cas, au bandozwa ba notification que vidéo ya sika ekoti na chaîne ya Baby Ladonja. Yango pe osala keso ki atie boye, oza na temps, oza libre o kende kuna okoti oyoke nini ezoleka. Donc ekosunga moi bien bandeko nanga. Bo kende penza bo s'abonner na système kaka ya bien makasi. Baby Ladonja aza mwasi moko azalaka bien, asololaka pe bien. Et puis eloko o na sepelaka nango mingi chez Baby Ladonja, aza mwasi moko azalaka na respect ya makasi. Kotala Baby Ladonja otali basic ya éducation na ye oyo azui penza epa ba parents parce que tozwaka ba éducation na bandako na biso, tozwaka ba éducation na ba école, tozwaka éducation pe ya balabala. Mais kotala baby déjà éducation ya basic o ya liboso ya ndako ezalaki éducation moko ya bien makasi bapesaki ye penza fondation ya kitoko atie pe école azui pe ya kitoko. Tango pe na quartier kandenge zalaka ya quartier pe azui na ye pe ya bien mais o eza dominer mingi eza éducation surtout ya ndako na ye. Omona ke aza mwasi moko azalaka na respect ya makasi côté penza respect en tout cas na longolaka mwasi oyo azalaka na respect ya kitoko makasi. Et puis Baby Ladonja omona ye te na ba vie wana bifinga finga o ekendaki ezongaki emataki ekitaki okokuta baby na biloko wana te. C'est vrai, batu nyonso balandaki live na ye oyo asilikaki, comme les gens disaient que non, Baby Ladonja est devenue folle, asilikaki, c'est tout à fait normal. Ezalaka normal, surtout pour na mwasi oyo nano abalite. Vie na ye mobimba eza public. Pourquoi? Parce que elle est une star. Donc vie na ye mobimba eza na yo public. Makam nyonso yo tambola mutu nyonso to akoyeba. Donc ezala mwa bongo sikoyo soki eza na batu o balingi ba baby sa réputation, c'est tout à fait normal mutu nyonso asilika. Mais ko silika na ye wana ayaki te pona kofinga batu, ayaki te pona koloba soki ndenge nini te. Ezaki ka bakanda na ye alobaki mais avec beaucoup de respect. Donc yango na loba kaka keno Baby Ladonja aza mwasi moko oyo azwa éducation penza ya kitoko encore kitoko makasi la famille. Donc eza mwa bongo bandeko nanga kandenge ezalaka yango ya muke kaka na ngaki na partager na bino sur makambo oyo batulelo bakomi ko critiquer Baby Ladonja. Botika Baby Ladonja kimia aza libre ya kosala makambo na ye, aza libre ya ko vivre ndenge esengeli. Aza penza libre ya ko vivre ndenge esengeli bandeko nanga. Soki aza na posa okendo jouer ba film. Soki babenga oki kokende. Mais soki amoni ke ce n'est pas important. Bon, je ne vois pas les pourquoi oki ko s'efforcer kaka non, il faut kana kende, il faut kana kende te. Donc et ça la moi bongo et puis elle est libre aussi ya koya osala ba émission. Kozala comédienne, cela n'empêche pas que non ozala chroniqueuse te. Okoki kozala na yo comédienne mais oza pe chroniqueuse na système kaka ya bien. Surtout ba chroniqueuse neti ba biso to finga kana biso te. Toyaka na biso pona kopesa ka vérité, toyaka pona kopesa ka ba information, toyaka pe ka pona kopesa ba toli donc ozala nango ka bien. Surtout Baby Ladonja aza parmi bato o ba finga kate. Donc ata soki lelo alobi ke na mikoti sinanga na ki chroniqueuse akosala musala penza na ye
kitoko encore kitoko makasi. Wana topesi bambote na ye moko baby la donja ya ba baby Nathalie Donja. Wana penza nde kombo o ba parents na ye ba pesa ye. Topesi ye bambote bisika nyonso azolanda biso. Wana topesi lisusu bambote na biso na ba comédien nyonso. Ba comédien nyonso o bango nyonso basala biso musala kitoko. Musala ezomona na penza na miso topesi bino bambote na système moko ya bien kaka. Tolinga bino mingi tosepelaka penza na musala oyo bosalelaka biso. Ce que il y a de ces personnes oyo ba ya ko sala ba émission pona ko finga bino. En tout cas biso tozalaka na temps wana te ya ko ya ko finga bino. Mais tozalaka na temps ya ko ya ko kumisa bino. Soki bosali ba erreur tokoya penza toye tolobeli yango tosaleli yango ba analyse. Mais ko finga penza ezalaka ya biso te ata muke te. Donc eza mwa bongo. La famille, chers Boutiou, chers connaissances et chers abonnés, tokomi na biso na suka na partage na biso ya baby la donja ya lelo. Alors na sengi na bino kandenge ezalaka, botie la biso ba j'aime, botie la biso ba commentaire, bosale la biso pe ba partage. Nga kutu mutu ali boso ya osala partage. Bino pe de l'autre côté, bosala ba partage na bino na système ya bien makasi. Et le koto obo ya kana chaîne na biso, ezalaka nde mafinga bandeko. Biso tolinga na biso mafinga te, tolinga batu o basololaka. Soki omoni mwa likambo ezo sepelisa yo te na chaîne na biso, komela biso ba numéro na biso ezalaka nango ka affiché to soit benga biso ekosunga ke oya kofinga batu awa. Chaîne oyo ezalaka chaîne ya mafinga te mais ezalaka nango chaîne ya bana nzambe. Chers Boutiou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de cet après-midi. En tout cas, la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Mukamate ba bisous.